Bonjour, 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 bonjour. So kata suki, dupai. I know. I know. Yeah. Nous, on est là, hein? On est en train de coiffer, hein? On est en train de... On fait beau. Amen. Pour enlever tous les cheveux, rien dans un souka mabe, souka linga magalinga mata. Oh mon Dieu. Maman et papa et bonjour tout le monde, bonjour. Maman, ces derniers temps, beaucoup de mamans m'ont écrit, m'ont appelé. Bozo mi se lamenté, bozo lela, bozo mi tungisa. Oh, bazo finga. Maman va finga kaka. Donc yo boya bosala ba activité ou bien bozana mwana na yo, libanda ou bien kobima, o bato ba finga. Eh.
Donc, on a besoin quand tu as rien sous qui fait la vidéo. Mais dans cette vidéo, pour encourager ma maman, ma papa, surtout ma maman de Boumil, elle a trop. Est-ce que ma fille est cette maman monte, quand tu montes, banda au benga, au fin, à Ryan, à Jordi. Banda na bon mot. Un grand garçon, beau gars. Tanda nous na maman, bah, on va au sac. Allez, viens, écoute. Quand vous là, il y avait une tombe à mamie. Il y avait une mouette. Donc, si je prends le temps de faire encore cette vidéo, c'est juste pour motiver les autres parents, les autres mamans, pour continuer comme il est là, pour se lamenter, bazofinga bana, et bon aussi, biso, ezosala bien te, yoku tozokoka biso siko bamisusu oyo tomesana yango te, mama bamesana kaka. Mutu mobimba nzambe apio na bomo yoko boma ye mpona bafinga babimisaka bana na bango te bango babimisaka bana na bango ubien basala baaktivité na bana na bango yo ozokoka kosala aktivité na mwana no to mpe ozokoka kobima na mwana no te mpo bazofinga mama bafinga balemba te nao tosoki ofingi na yesu na Ryan na yesu na Jordi na yesu na Jefte na yesu na Sofia na yesu seka baokobeti na nga otala mama azobouge babougeaka kaka nakoya baza oyo ya nga bauti awa 9 mois nakomema kasusu kaka so nzambe apamboli apesi namemi lisusu nga ofingi nakimo oyo teti to mwa mosala bana bino mwa mosala bana bino bien posé, bien coaché, mutu ekumba, yangene akumba, dewa malenda, ababujaka te, eza mafinga moko te ekotawa, ou bien eleka, ou bien esanga passe, ou bien elelisanga, lokuta, nalenda nakumba, avec mes enfants, je les adore, je les aime, ça c'est ma vie à moi. Bato bakomisanga star il faut badiembelanga na nkombo ya ndeko mpo bayeba bango baluka bamama na bango mpe bandeko na bango bafinga bango mpo bayebana te mutu nyonso tuso alingi akota na internet mpo bayeba ye il faut ya kofinga mama ya bana bizengi bofinga bango babota bana bango bofinga ata fifi tomati bofinga ata fato étoile d'etat oyebana me bino boyaka badiembela na kolo makambo kolo idéologie na basi na bibali fo boyaka kobeta lisolo ya bana mami ete bango nde basalanga star ya monde bango nde bapianga makasi ya kozala oyo naza lelo sans bango le mosusu bandeko bonye boyebanga te ndenge nabimisa mpe babikela ngo na kelakela te likolo na bango donc nazalaka makasi so baza te boyebi teke na olimo unakuwa mosala bana bino ito church kokaya naza te Jordi aza te nayo olobela bino ni na internet tozala bato ya mitu esala na continue makambo ya fondation des royaumes ndenge soki Jordi aza te Ryan aza te na oya koexplike bino nini na internet ou bien na koencourager bino comment être avec les enfants comment les adorer comment naozanga kutu bamo tellement eza passion na nga epesanga makambo babipesa makambo ozwa makambo natiko napesaka kaka makambo ngai na bazongiselanga makambo te boyebisanga nasi azongiselanga makambo me ngai napiaka toujours makambo yangeni alenda dewa yo makuba ofingi aye nakozalaka kaka mama nabaluka koto nabongisa bogara na nga tala kovonde esalaka bien soki ebelebele ebombaka bote chaboye papa chaboye mon amour de Ryan la star du monde entier garçon akrakisaka bamikolo garçon alobisaka bamama mibimba biaka bamama maboma biaka bamama mibimba maboma
oya ofingela nga mwana nga bote boye sans hydroquinone apakola neka dove mafuta dove sikoyo ofingela nga mwana boye tambile booluka bana botia bango tioko mama life ici Attends, on est clair. Baina, non, 2 minutes, ça va être clair. Non, 2 minutes, hein. Là, ça va être clair. Engine kuba. Ba mama bonanda te so ba fingi, bobima na bana kan. Bokena na ba activité. Donc on a ba salon ici bagate. Déjà na pesa bine idéologie. So ba tondage. Donc on a mwana na osuki. Nyonso tout comme ça osala na ba tracasserie te. Aucun na place moko ba otala lelo mwana bien mwana okofanda niete. Mona kokata esuki. Te. Olongoli esuki nyonso tu yo moko. Baza zonda ya ben ok by mami. Baza isto zonda da vete ki ya ben ba mami zonda. Islam, comme ça, rendez-vous. Moi, bon, la boutoire, elle est exacte, c'est là, non? La zone, ça n'a quitté au bout. Comme un vestiaire. Attendez, comme ça. Ça, c'est mon fils, hein? Hein? Maman, mon cou, c'est beau. C'est mon fils à moi. Azam Laïko Lekanga, mais ça fait rien. C'est F, allô, mais c'est allô. C'est F, allô. Ok. C'est Dodoi. Ok. Ok, check. Maman, on va aller. Ok, il y a un problème. Il y a un clap. C'est moi qui dirige.
Eh, ba mama, boya na to solo nana. Pona moni bolobi lobi ebele, bozo s'inquiéter belé, bozo milele belé, bozo na panche, na boyi ko sala. Yango nde nazali ko sala. Olamu nalingi. Boyo kaka ye nde nazoyi balingala boyo. Comme zinga, boyo kandera yana oyemba lingala. Comme zinga maman Océan va attendre. Château rouge kolela te. Tika nzamba me mabiso place ali komela. C'est bien bon Dieu là dans quatre nzembo boyo kasuka yana oyembela bino te boti ko le lisanga kwa comme zinga ya oyembela mwana na liki ayoka ko biso za bababa te na ndako to ape na bizengi te eza te so mwana alingaka koloba te kobanda motu lisolo te na yesa bino raya nalobaka naza facile te ke motu abanda okosolola nde bana nyonso bazalaka me soki alingi alia alingi amela aza na besoin eloko akoyebi soki nalingi boye ake kozwango mpe ye moko nga asalela bana na ngaka loso fufu frite le reste omapa o nini basalaka bango moko kobanda Sofia ti kokende na Jordi
naza na baba na ndako na nga te, naza na trisomie 21 te, naza na kizengi te. J'ai juste deux enfants qui ont le problème de l'autisme. Et nzambe muta décidera nga te. nayalobaka toujours nazalaka na copine na nga bando ayebisanga tout temps soki kaka nameki kaka kose plaindre mi maboni koko kotiaka biso mal à l'aise bano baza bien en plus nzambe abakiseli yo misato na nsima boni boye kotiaka bana mal à l'aise kosirika kolobaka tout ebele ngai oyembela biso toyoka ya akumisa nzambe munokaka ye na masumu te adoration ezomata me nzambe ayebi eloko nini alingi yo nanga moto okoki ochange te ochange destine ya nzambe ochange volonté ya nzambe okoki osenga mpe nzambe aboyi na ye Stop à F mette tablette. Double tablette ira F fait 11 zing. C'est ça son adoration qu'au frère. Yo bon on va biso. Do F. It's in reality. If I can find it to me. Good so. Nee, stop à F mette tablette. Rends F fait 11 zing. C'est une réalité. Le sexe et le saut. C'est une réalité. Kind of bit, C'est une réalité. La décision. C'est une réalité. L'enlèvement. Amen. C'est une réalité. L'enlèvement. Une réalité, et moi je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est vivant. Non, Pierre, il aime le son. Et que le Saint-Esprit saute dans vos mains. Aza na école ya chant. Pour nous stimuler plus ma parole. Aza na école ya chant. Kasi corona nde mutelalisa makambo nyonso tute mama na ngai. Mama shilo mutakomi. Mama shilo mutokomi akota na Coran. Aza na école ya chant pour nous stimuler plus ma parole. C'est là quoi? Apporte-moi non, je dirais, pour l'image, non, nécessaire, apporte-moi, la colonne de feu, j'en ai perdu, tout ce qu'il a fait. Jésus! Je t'adore, ce Dieu-là. Je l'adore. Je l'adore. Toutes ces paroles, il a ça dans sa tête. Oh Dieu, tu es merveilleux. Nabeso bo wandi otia mito olela na okata. Place oza intercéder pour na ye. Nzamba continue kosala po azosala botia mito olela te te awa te senga bondi olela nga na osala bino video olela comme ça bokoma mal à l'aise.
moto libéré muningati. Bino boabo mona yaya. Aseki na koseka. Tobanga nzambe. Balimita nzambe te tobanga nzambe. On limite pas ces dieux. Apôtre Paul akufa na kunki na mukongo azalaki disciple à Jésus te atambola na Jésus te nzambe abenga ye na ndenge na ye. Mais celui qui a écrit plus dans le Nouveau Testament c'est l'apôtre Paul asiplia nzambe longolanga kunki oyo naza nango na mukongo nzambe azongiseli ye na kolongolo te juste ma grâce te suffit. Sikoyo ngai nakolobisa bato na makasi soki nzambe aza na ntango na ye na makambo na ye ndenge azosala ndenge aomemela yango nakotisa liboko na munoko ubie nakotisa liboko na motema. L'apôtre Paul, Dieu lui a dit juste ma grâce te suffit. Il a supplié le Dieu, il a supplié l'Éternel. Longolanga kunki oyo azalaka boye. Mais nzambe azongisela juste ma grâce te suffit. Akufa na kunki na ye na mukongo. La prière mosusu ekomaka nzambe merci po olingi situation na ngai edemere boye jusqu'à ce moment. Ayoka kasi ayoka. Ekoma moment moko ya remerciement. Merci parce que vous permettez jusqu'à ce temps ici, jusqu'à ce moment ici, basekanga mama Frida Zwana yo ba bisou ya Ryan. On raté concert à live te acoustique ni comme biso nyo ba acoustique. Na ba Ryan na ba acoustique ba na papa Ferry. Ba acoustique na ba acoustique mama Frida ba chama raté acoustique. Ya Ryan. Tande ototi kolimi. Ya unga na zala moko tango balobi bafingi oyo eleka na ndako na makanga muna yebi nana baba te nana kizengi te siko na olanda bango mpona nini kaka bino mutu boakourageanga bokomisanga makasi yangeni alena yangeni akuba c'est ça gayaka yayembe ya mafrida yoka Stone Diramo, ce qui dirama, ça se passe vite là ici. Reko! Tout ça y a rien. Lelo acoustique. Comment c'est? Oh yes, we are. Amiga bongo. Ne a mama mia osilika. Ok, sous l'île. Glen Wings, ma chérie, totika nzambe sa makambo na ye. To limite nzambe te, to yokisa nde Satana soni na ba alcoolique na ye. Kasi so. Bravo. Alobelanga yo pe asoloko. Azo pe molobeli na yo. Regarde comme t'es beau. Rien à quel long la bilamba. Mais na teli bino ye mo boyo ka kendi azo. A quel long la bilamba la tisu pyjama. Rien à dire ko ozonga te pa mama ida. Mutuna muta mama ba. Have your on the t-shirt. Do on the t-shirt and come. Do yes on the t-shirt. Ah rien.
To coopérate boy, you do the out, do the hands. Yeah, and then I come. Do okay now, cause you got some problem. Boze. Yeah, yes, way. Site na toyemba, site awa toyemba te. Et moko pe yembaka ebele comme ça mokili eyebaka ke oyembaka na yo mpe kaka. Yembaka mama Betty Beauté ayoka. Ba Betty bayembela chateau rouge ko meka otina muto kolela te po tokosala matanga kolela bokondima te. Et ouf niti ndeni quoi. OK, c'est bon. Not madame. Mairie identité. Yo bon. OK, il y aura Noël et tout. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit Noël et tout, ma vie, tika est si cool. Quand elle veut plein de choses, na tika kata il me l'a ngata mukie. OK, natiki kaskaya kaspele isot. Natiki c'est bon. Na yoki. Bino bon. Na kansa bino penemi. Na kanyi to de kimi. En tout cas, vous êtes merveilleux. Merci de l'encouragement. Merci vraiment de l'encouragement. Ce qui se passe chez moi, na ligne peut se passer na bana msusu na Congo. Na sali vidéo vraiment spécialement pour encourager ba maman Belé, maman Rebecca, ba maman Belé, ba maman États-Unis, Canada, Allemagne, France, Belgique, ba tout même il y a Afrique du Sud, ba benga na lobby, ba tu ya Brazza, Congo Brazza, ba zo benga partir il y a Afrique na Brazza. Donc il y en a 8 vraiment ces derniers temps, surtout ces 2 jours. Il y avait tellement de tiraillements, tout le monde était dessus de voir que ça fait un peu bizarre, tu vois. Je n'ai pas envie vraiment d'en parler. Tout le monde m'a interdit, m'a dit de fermer ma bouche. Comme ça ne va pas, c'est bon. On s'arrête là. Voilà, c'est un peu ça. Mais arrêtez de vous inquiéter. Naza très bien. Et ça, dans ma finga, mon côté, qui déstabiliser ma mamie. Il faut pas s'inquiéter. Rende bozo komebele bo benga. Bino skonde bo tianga stress. Mwana mobali moko ta déstabiliser nga, mwana mwasi moko te ako déstabiliser nga. Ni eloko aza soki kosalaka ba vidéo soki tata nini yango wana, je connais même pas le commencement et la fin de sa tête ni de ses pieds. Moi je vais calculer quelqu'un que je connais pas, il veut faire ce buzz ou bien ce succès derrière mon dos ou bien avec mon nom. En faisant des vidéos durées pour expliquer vie nanga ou bien je paye quoi? Moi, dans ma vie, dans ma maison, Dieu est en train d'opérer. Payer quoi? Hein? Dieu est en train de me payer. Il est en train d'agir dans ma maison. Oh, bino bozo kanisa ya bino na ndenge na bino nde bozo lobela. Eza le contraire ya makambo nzamba osana na kati ya ndako nanga. Vous allez me dire le contraire aujourd'hui ou bien quoi? On a vu tomoni acoustique ezobeta na kati ya palais, na kati ya des royaumes.
makambo minene nzambe azokoopere na kati ya ndako na nga test décédé mobimba mwana azoyebi yango na mutu soki tochange nzembo echange achange mpe parole mama tokumisa nzambe otendeni tolinga nzambe otendeni tokɔta na badistraction ya bandoki mpo na nini yaya balobi ntango bénédiction ekomi pembeni ntango nzambe abandaka kosala ntango nzambe abandi kosala place batake se multipliaka. Tinda lokito, tinda masasi, toleka, ta. Beti bote, nzambe yaya. Donc, soki omona mami okangama na nzambe wana oya oloba te, ozonga na badelire te. Alobi liboko omona kezwa occasion de chute na yo, et qu'on empêche okota lola ou bien vivre victoire na yo, ou bien vivre bénédiction. Kata yango bwaka. Totika nzamba sala. Totika nzamba mema biso place au mema biso. Totika nzamba opérer na marque na ye. So la liba distraction ya lobaki yo mto zongisaki yo mto tindaki yo mto fingaki yo mto bandaki oko évoluer te na délivrance na yo. Na yebisaki bino na yebisa bino toujours la délivrance est une processus. Il faut demeurer na kati ya délivrance. Il faut ko lukango. Tinda masasi, il faut ko lukango, il faut ko demeurer, il faut ko désirer. Batu kuta corona. To mona ki frère na biso odombo. Elo ni odombo asala ki te poizo a guérison. A demeurer ki na processus ya ko luka guérison. Ozana malade, malembe nzamba oya na guérison. Na malembe nzamba opesa délivrance. Eza na batu misu pe na kati ya Bible totanga bayana ba mwana moko na milimo mabe batuni ba apôtre batuni ba disciple batuni Yesu Seigneur azabo ya botami handicapé ou bien botami zoba ou bien botami na problème po ba parents na ye basumuka ki ou bien po ba bandoki alobi na abotami boye po na gloire ya Nzambe et se glorifiane. Bande des crédits des sorcières et des sorciers. Muta obimisanga na vocalisation na ngate, muta obimisanga na chemin te. Ces bandes de pervers, de malades, on a aussi la vidéo chaque fois. Venez citer mon nom. Nalobi, olobane moano. Yo ke botanga. T'es poli toi. Oh, j'ai fait la psychologie. Tu as fait la psychologie pour devenir psychiatre. De moi, mamie. Tu es malade dans ta tête. La psychologie que tu as fait là, tu n'as pas fait ça pour moi. Va soigner ta mère ou bien ta femme ou bien tes enfants. Bande de malades. Tu fais des vidéos à mon nom, c'est comme si toi tu crois que tu me fais peur. On a la chance au hier au bimatin, on rentre ici là. Tant une politesse, nous avons gagné mon une politesse. Pour ce temps, mon une politesse, c'est là qui est un bimiso michopo yo tato azoba. Na lobby, mais na lobby. Na binge loza foot, na foot maman na yo. Hein? T'es malade, tu as fait la psychologie. Tu as fait la psychologie pour moi ou bien pour mes enfants. Va soigner ta mère ou bien ta femme. Vous dépassez des bornes. Hein? Et je l'ai parce que mamie a lobby à boya rando que vous tous là vous croire que vous aviez le droit de venir m'insulter ou de venir m'humilier chaque fois. Ngana lobaka bandeko. Ngai mamie avana tomboka bien na banda likambu. Na lobaka. Silence n'a pas bimate que na azobo bien na obanga mutu ou bien munoko boyebit. Mais ça sert à quoi vanité de vanité banda to bandaki. Mais so muta lingite, il faut que batwa soit conscience que a lingite. A boy na ye, donc arrêtons de la saouler. Oyo se na ba analyse so ki na lobby ozoyoka mamingeni. Toi, tu peux m'éduquer, toi. Toi-même, tu es mal éduqué. Tu parles de la famille des autres. Tu parles des enfants qui peuvent être tes enfants. Ozoya ko exposer, on parler du mal de mes enfants. Ceux qui n'ont lobby, makamabana no lobby na fingi yo finga, yo pewe binde ba finga. Munoko no yo tato na lobby. Munoko no yebi ko finga. Mais arrête. Tu as besoin du succès, fais quelque chose d'autre. Sans amour, bali paya solo.
ndongo solo boko éduquer batu ça la vidéo nde na sala na otala de malade, bande de malades. Je fais la psychologie. Va traiter ta mère ou bien ton père. Idiot. Vous croyez qu'on a peur de vous? Moi, je perds de quelqu'un, moi. Je perds de quelqu'un. Attention, hein. Fais une vidéo, montre ta face. Vilain type, méchant que tu es. Sont dans la besoin. Parce que tu es malade, tu n'as pas fait la psychologique. Dans la psychologique, normalement, on a quel problème d'ailleurs. Et ce qui est douleur intérieure. Comment retraiter la douleur intérieure? Au moment où on a mis ce au Saint-Esprit, au comment Esprit Saint, comment on a la douleur intérieure à battre. Nana n'a au foot, ce pas foutre ma monnaie des singes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On est à colite, démon, on a créé. Na waka bango na se, il faut pas se rebeller. Et bon, on a si quoi, yo se mona, nzambe tonga kele ki satan bois ki na se, nzamba landa na se. Non, okeli batu ba se rebeller, o bois ki bango na se, ale bo kende na poubelle. Ale yo yele ba futa, bo diable ba futa nga nzambe ni. Azo futa nzambe ni. Diable o Yesu o nzambe o akela ye. Atanta kutu Yesu. Alors bimi boaka, ou bien déplacer, ça montagne se déplacer. Na pesa mabilo on est mokili mais bossa na les rois des rois azolo bana les fils de Dieu azolo bana les fils de les créateurs et bon nga bikela muso ba se rebeller na buaki bango kuna ba démon mike yo lo banga okoba komi ko futo yo semaki nzambe ba futa eni ngasko na landa ba démon mike na ya ko sa ba discussion bana ba lofinga ba hein Michel Bakenda. Merci. Merci mon frère. Bademo mike ba se rebelle ba monike mokeli abongwani alingi lisusu makambo ya mobulute alingi su makambo kindokite azo tatone ya roluka délivrance na ye. Mais aider les autres. Yozola bazobele la ba serviteur de Dieu. Baluka solution makambo za client tata. Naza bien affermi ndozo mona mutu oyo. Bimisa na mwasi na yo mto sala psychologique ina yo moko yaka to sala débat sur la Bible le roi yo po yebi Bible ngana cho défi yo sala kuna na direct live na yo invité ngana yo to sala débat bimisa façade na yo comme ça to décortiquer parole de Dieu wana et yo weza mwana leka na ba ministère à combat ba délire au diable asinga ko s'emparer na yo quand ça qui durer. J'ai dit non au diable avec ses alcoolites. J'ai dit non, ça suffit. Je vais servir ces dieux. Soyez Yesu azala ki tante bongo yekutu musunya mai e bongo nganzeta ko kauka. Ba tante ngai te na bikela mpona ni ba finga ngate pona ni. Nzambo ya kela Lucifer o azala ki ko adorer ko ngunza matongo midi pokwa. Lucifer a se rebella ngako mape nzambe. Oh Jésus, yo na lobi na yo pe. Dans la Bible, il y a délire parce que tu ne connais rien. Ça, c'est une cerveau, j'ai une caboche. Il faut faire très attention avec moi. Très attention. Dieu m'a choisi avant même que je sois venu au monde. Je suis psychiatre, j'ai fait la psychologie, ma foi. Va traiter ou bien va soigner ta mère là-bas, ou bien ton père, ou bien ta femme. Tu ne connais pas cette femme, hein. C'est trop dangereuse. Oyo yeba ngata on a kiti nzamba kiti nga kanga monoko kiti mapeko. Soko yeba kinga na moba oya enkukao. Ndimi to lozo atan fungola ba mbanga na yo. Ba pasteur onyo surtout le ba komi ba bala rando bazako lo. Tant rando za ki chaud j'étais sur le terrain. Non, yana banda kuna binoti. Faut arrêter hein. Merci beaucoup, je vous aime. Bon, on va persévérer dans le cas de délivrance. Bon, diable a assisté qu'à battre. Pour ceux qui Lucifer, on a pris un exemple. Hier, on a dit, on a pas bouka oh ya salaki. Aye bien ta marambo Bible, on te ba verso ba yo ka ndambu na buna église na ba on réveil ba kenda kawana. Yango zo yé la biso. Mais ce nga na opuke bongo kutu nzambe wa kela mokila kela Lucifer, wa bana ko adorer ye. Abalukela ye bongo ngaka nzeta ko kauka nzeta mai babalukela ye abuaki
alanda Lucifer on a mabele on a se aloba malheur à la terre car le diable a été jeté. Il est descendu avec un grand colère. Yo na lobi na yo père ezambala suka kanga mbanga na yo. Oki arrière à moi Satan que tu es. Nyamoya opesa batu ba conseil ozo ko encourager koto musu ba finga batu. Mais tu es malade toi. Avant de venir donner un conseil, il faut regarder d'abord la Bible aussi bien. Yo comparé ngana nzambe mokeli na lola mokili na se. Mopesi na pema. O comparé ngana ye Lucifer abaluke na ye bongo ngaka nzeta ko kauka. Ba ba baluke ngana na kenro yo kena osusi na kelanda bango bandi ndeni. Tala demo o tata o azo kosa ya ko sunga batu. Yo ko bikinga yo Marie Claire. Ou bien zo Augustin. Kanga mbanga no na o ya ko yela yo penza na lobby yo tato na lobby yo osala soki psychologie que nous retraiter maman na ona tata na ona bana na ona na mwasi na yo. Tu viens pas me mettre en colère. Dans l'obana maman na yo na lobby ko yaka ko lobana bana na lobby te. Je ne permettrai pas ça. Je ne permettrai pas ça. Donc arrière de moi ndenge Yesu alobaka na Pierre, arrière de moi Satan. Yo na lobby na ope arrière de moi. Que nous te yakuna boni oluka succès na kombo mami so oyeka na vidéo tie statine na lobby na mami ngeni tala batunde ba sopanaka. Yo kasi yo zongisa nga na sima na yo sala rando bien na singa na bato bandoki o na mona nzamba osana kati ndako nanga na sina bima na okende kana anzela kana okutana na bato noko abino mais na bando pesa bino ba coup de pied ba sabo na ba coup de tête na leki. Bon dimanche à tous, c'était un peu ça parce que c'est trop. En quoi ya na komwa bana te tozo boya makambo bana. Ceux qui ont lo bana mami je suis d'accord. Mais en quoi ya kana makambo bana na ngate abota bango te bana bana batata na bango impoli. Ko ya kana makambo bana na ngate attention pona makambo bana na ya kana be impoli atata nyama mukolo. Impoli. Ocha komwa bana na munoko koma. Pourquoi tu as compris bana na munoko? Parle-moi mamie. Parle-moi, mamie. Si tu as quelque chose à reprocher, réponds sur moi, mamie. Arrêtez. Binoni, on te commet le moment facile. Baloba makamba bana na yo. Baloba makamba bana na yo. Oyebi ko bota mabana ndengwana. Oyebi bota bana ba problème. Na pia bino bana ba problème ngo. Malade que tu es. Na yo ko fungula sumbanga no na lobby Keno lobby mama na yo. Eza mbala suka na lobby. Na sala jeté na bana nga ma vie est détruite à cause de ces enfants ici. J'ai sacrifié toute ma jeunesse. Baninga on a kona na bango, ba sala ba vie, ba sepela. Moi j'ai pas eu ce temps-là. Je n'ai pas fait ça. J'étais toujours sur les bancs de l'église. J'étais toujours sur les pieds de Jésus. J'étais en train de prier, de jeûner. Ce qui est qui bano ba koka koloba ba sananu na ba 5 à 4 ans 6 ans avant ba kosa 10 ans na kata prière. Nous on est là, il y a des gens qui peuvent témoigner. Et je ne vais pas permettre à quelqu'un que je ne connais pas, un inconnu qui est malade, na lobby. Mamingeni na lobby, mamingeni ma foi ta maman na yo. Tu déconnes avec mes enfants, je vais déconner avec ta famille. Que ça soit la dernière fois. Tu parles plus de mes enfants. Parle à moi. Bomona mbana na ngai na banda na binote, na ba feti na binote, na ba biloro na binote. Donc tu me parles moi. Mona bana ngate. Donc batu misuna ki occupé bango te mais yo lokolo yo po lokota na rando ya ko yako lobela bana nanga ba mama nyonso tu wana boza o bolanda ba video mutu wana na lobby ya lobby sala ceux qui courent à psychologie ceux qui à psychiatre. Comment il peut se permettre de toucher mes enfants? Tozo bunda makambo bana mais les babimi ayana makambo bana. Regarde-moi cette malade psychologique qui est psychiatrique. Alors bapena na sala psychologique na omona ni omoni ya mama na obia ya tata na obia ya mwasi na yo obia bandeko na yo totika ko encourager batu misusu o batozo bunda na makambo ya bana batu misusu baninga misusu o bakoka ata osala ta elo mo akitoko na bana libanda te azo lela chaque fois na koma lokola soutien so ba moninga tana Ryan na Jordi boy et ça la ba maman pele bien
Batate belé bien. Allez, bah, des moments, bah, bimara tout le temps, pour bayan au décourager, bah, comme il s'habille sur la soni, bah, quand il s'habille sur la banda. Pourquoi? Qui a demandé un enfant avec handicap? Qui? Qui vient me corriger, moi, mamie? Moi, c'est moi qui est dans le milieu congolais. Est-ce que ce sont les enfants? Après, vous êtes là pour commenter les délires. Les gens comme ça, il faut lui parler. T'es malade, toi, malade ici. Il y a maman là. Tu as au biki. Au biki, penza. Au biki. Bon dimanche à tous. Donc, oh, maman Mimi de moi. Bonjour, maman. Tu ne peux pas permettre ça. Je suis une leader. Il y a fondation, il y a pas bautisme, il y a belé, il y a baba, il y a ndundu, il y a trisomie 21. Océan tika koseka koseka na ngai. Ah. Na lobby, il y a maman na ye ou bien il y a bana nanga. Hein? Comment mutunyo surtout maman na ngai mimi? Mutunyo surtout sur bimi kaka kingasa na suka balobi leader. Soki mutunyo to bimi. Il faut y avoir na makamukara bana ya mami. Tout vous allez un peu réaliste. Vous attaquez à mamie ou vous apprenez aux enfants. Hein? Dans ce combattre, maman mimi chaque mois mbongo kotaka na compte. Compte ezo vimba kaka moi sioyo. Nzambe aotinde lo batusu ba otina libumu nota yebiote yeko so mungala ngako muluba eloko te. Chaque mois na kwa mois comme na banque komelinga na piu ekoti. Pona nini ko bunda kaka ko soutenir ya mwasi ma chaque mois. Mwasi ma chaque mois. Bon wana na bimisa ngo tezo continuer ko vimba. Donc il y a des autres bazo bunda poto longo na makambo ya ko finga ka baninga poto longo na makambo ya ko minimiser ka bana ou bien ba mikolo misu pe ba koli de ba un problème ya handicap. Na ebi mama na ngamo so bobeti na Facebook mama Sylvie Modé a ocho sala page na ye. C'est une femme qui est sur le fauteuil roulant. Une femme courageuse. Une belle femme à Tongaka. Naba soirée à Zalaka organisaka juste quand rapona ko longo la passe ya ki handicap na ye. To yebitelela komi mwasi munene na ki bo jeunesse ne akutana na nini amona nini. Bo beta kaka Sylvie Modé. Une femme très courageuse à femme en Allemagne. Je l'apprécie. Elle n'a pas de complexe. Elle est là, elle s'amuse. Des fois, ça n'a pas de publicité soirée na bango. Mais sur le fauteuil roulant, elle danse aussi, elle bouge. Oh Dieu. Cette femme-là me motive à continuer à me battre. Bino bozo se focaliser na nga pe na otala maman na. Na taremba li bozo tanga senga demande ami. Na bi na bani omona ba publicité na moi zoti na donc c'est si moi mona ka ba vidéo na ngande na bundela makabwa bana na nde ba finga kanga na moni demande moko boy ponga so demande ye na kota na tala moto na moni kaza ya solo na moni sur le fauteuil roulant j'étais ému avec de larmes ba ma ya miss oya ya sengo ko moni ke o il y a des gens qui peuvent donner la joie malgré son handicap. Yo tato so yaka na lobby mais tango zo yakuna zo chakomba bana na munako lozo bota na ba misule msu bazana na bana ya ndengwa na bazebele bazana ba mama ndengwa na bazebele bazana ba yaya ndengwa na yo kaise mokini nyoto ba opetelo maboko ba mono za malade tout le monde va lo baka bota prendre na mami mais na bana te obimi no ba lobby dans les nea olingo yebana na sima mami mais t'es malade toi. Va d'abord te faire soigner toi-même avant de venir dire ici, yo peut ça va conseil, on a éduqué bat. Aux années impoli, aux années de la tonalité impolitesse. On a encore remplacé ma cambo biso wanda au salade. Mais la façon nous sous. Ota batata musus. Ama yele ten. Na ki psychologie na ye ana sala na qui psychiatre na ye na okiko éduquer na corriger ba biloko azo sala. On a lobby ezaka ke impolitesse so biso ozalaka na ngoto. Ya ok na ngoto ko na façon musus. Moi que ça osana psychiatre te. Otanga no ki psychologique en côté psychiatre bana na ona mama na ona tata na yo ozaka na façon moko biso ke tozalaka na ngoto tika mais ok na ona façon mususu o éduquer bato muta éduquer bato na tonalité wana na préférer encore ba pasteur ba frère ba Placide de Jésus bazo tatonner ya ko luka ko boma moto na façon ba ya na ya douceur et ya impolitesse ozana oze impoli yo moko o éduquer mas na ke politesse wana na lobby
aussi banana tata na yo obotana mwana tata na yo na lobby yo nde muto o créer makambo na lobby oloba banango ba ta yo oloba banango ba banana oh yo loba na lobby olinga na to banda siko yo lobby ngape na lobby mena ki bonzambe na ki propriété po yo na lobby ngana oto sala ngape na lobby koleka yo merde